Mbote balandi ya chaîne Biso Bogis Officiel TV. Ba onyoso balanda ka vérité plus na politique partout dans le monde. Mbote na bino lisusu. Et le tout bela susko affaire ya Fayulu. Affaire ya parquet ya Fayulu. Fayulu a eu un désordre. Il paraît ya zaka deuxième président. Ya mboka na biso. Azara ene aux États-Unis, to vanda na biso kimia me banda ye affaire ya désordre zongi. Azara nani? Pas un nani. Asala nini pour mboka na biso. Fayulu a eu toujours désordre. Il paraîtrait à l'obaki asala ki insulte na mboka papa président na biso. Président na biso makambe simbité. Ba juge ba komela ki lettre. To ba komeli lettre et ke kuna pa Fayulu ba monike bango moko basala ki erreur. Ole ba benga Fayulu na privé ba yebisaye que lettre wana ezaki na erreur ou soit ba benga avocat basali yango te. Bazotinda général aleka la TV ake de koloba ke lettre wana o basalaki makambo bakomaki ezobala na tena makambo Fayulu alobaki. Est-ce que un général a mieux placé à coller à la télévision pour appeler cette information un général a zanani a qui peut manquer c'était comme sous transporteur il y a un message il y a un juge beaucoup de biso qui ne doit pas faire à désordre tout mieux batté nani zanani président zanani général zanani juge zanani tout y batté position na bango nyonso ezanini na mboka na biso tout y batté to ki wapi mboka na biso faire à désordre. Fayulu, soi-disant président. Il y a un président de la République comme Ndengami Bengaka. A quel parquet? Ou il y a qu'un pays moko? A memi lamuka mobimba. Basala maman na désordre na parquet. En tout cas, tout ça qui par terre. Et tout ça qui n'a pas regret belé. Soi-disant président. Yomi Bengaka président. Bando outi États-Unis, et puis que outi batouman à l'aise. Mais c'est Fayulu. Ba mal à l'aise banda ou banda ko sa ba propagande na yo banda ko rassembler bato tout le monde appelle loko moko te so za besoin musala senga musala na malembe so za besoin ba pesa mo loko moko boy sala na malembe sache-le bien au mato kita les président na biso ezaka Fachi mutaza na pouvoir au mato kita o sala lo te po yene mutaza na pouvoir bon mais kempe ko tracer makam na bino na kimia so za besoin eloko o sengi. Si vous avez besoin de collaborer, faites-les dans les calmes. Et bien, juste ne bisopé. Ce qui vous montre que vous commis ma bé, pourquoi pas ya ko bengi sa moto en privé, boye bisaye que non eloko bo sali zaki ma bé, soit bo bengi sa avocat na ye. Vous allez qui na makasi ya kotinda lettre. Pourquoi pas vous allez na makasi ona ya ko benga bo bisaye que non, nous devons annuler lettre où ils ont mal écrit. Botinda un général. Botali ta qualité na été un général. Allez que la TV pour bando loba. A comment transporter un message? Ce qui m'a bezali ya ke na ko yebisa batu ke non ya boeza non to ko ma pina mboka ou affaire à désordre na mboko tout la koto Fayulu ba juge koto mamba parquet OK na parquet au sali désordre ce koto au sali désordre conseil ni yo pesa na peuple exemple ni comme un président au pesa na peuple soit disons vous êtes président. Conseil ni yozo pesa na ba jeune, ozo pesa na peuple. Pour assurer bango ni tango ke yomu omi benga ka président. OK ko sala désordre na parquet. Conseil ni yozo pesa na ba imboka. Yo le baki ozana pour intérêt ya mboka. Una bazana intérêt ya mboka te bazola na ba intérêt na bango moko la bala na bango. Yo muto zo sala l'intérêt ya mboka. Quels que soient les problèmes, vous devez régler ça en privé. Vous devez régler ça entre vous, peuple baté. Mais tu es allé na parquet ya ko sala désordre. Et non seul, tu as appelé tout le parti, il y a l'amouka pour faire le désordre dans le parquet. Conseil ni yo apporter les biso ba peuple. Ba imboko biso no stozala na mboka biso to ebite conseil ni yo pesi biso. Ou apporter les biso nini na ba yo nyoso balanda ke libanda ba o ba kumisa kayo que tu es président. Conseil ni. L'autre fois la outil na nzela ya ipento zozonga embouteillage zaki makasi. Fayulu na cortège, je ne sais pas Fayulu est qui dans ces pays. Fayulu na cortège a moni ke embouteillage leki makasi ba kitisi ba bandi ko ya na ba maman ya marché tango ba moni donc et ça là qui scandale vraiment scandale je ne sais pas Fayulu a remplacé président Fachi on ne sait pas trop kende wapi alingi ba lokumu on ne refuse pas mais tant yo lingoza la président ça na maramba malamu ah comme déjà kokota na kati ya FCC c'est que kalate kombo na opé ko kwea et tu la nulle par terre
pour continuer à faire à FCC. L'éthique, elle est nulle. Ok, n'a pas que ça la désordre. Ou apporter les bisous nini comme conseil. Conseil nini ou apporter les bisous. Bah juge na bisou bo sala musala B. Bo sali vraiment musala B. Nous devons parler parce que vous avez mal fait, vous avez mal transmis le message. Tant bo sali lettre na bino. Il fallait bobenga yemoko avocat soit yemoko mais c'est Fayulu. Bobengi était. Et comme botinda un général. C'est quelque chose de bizarre. Et comme ça batou, na soni ya oyo betata li solo. Bobengi un général à l'écran TV pour banda koloba que lettre batinde là qui ba juge ba sala qui lettre pour na monsieur Fayulu, ça a été mal écrit, le message il faut ça la soki ndenge nini vraiment boka la bisoto kende wapi. Et moment mo ba isi bato politique mboka biso comme ba isi biso to comme mona bango nesko ba komi ka ndenge moko. Le président Lobani. Tout le monde qui fait mon code au départ, hein, fait mon code à juge. Donc ma caméra sur bandos les bandos à la exact. Maintenant bah comment pencher mon qui c'est le président. Tout bango mo bajine de bango bando pencher pour basti mbiti sa touche na fachi. Pour que wapi mboka na biso. Mboka ngo toujours désordre. Non nous te vendre tout le baké non félicitations makamba malamu ezana mboka la biso tous ont marché dans le bon. Non. Surtout on a un jour information malamu. Ba jour on c'est lundi. Izaka ba information mabe. Ceux qui moyibité ba kolona. Ceux qui ba boma quitté affaire ya ba ministre. Ceux qui ba faire ba ministre longwe comme l'affaire ba juge. Soit affaire ba président, affaire ceux qui ba nani, on ne sait pas to kendi wapi. Mboka moko izanga mobeko. Mboka moko ya désordre. Mutuna mutalinga za la ka président. To ebité to kendi wapi. Tozo kendi wapi na mboka na biso. Président na biso olo banini. Affaire ya juge na Fayulu, na affaire à parquet. Ok, que ça la désordre na parquet. Youza président. Est-ce que Fachi c'est ça la désordre? Toyoka non te. Youza président, omi bengara président. Mais faites les choses dans le calme. Comment yo okende na parquet que ça la désordre? Okende ba parti na yo nyonso. Ok, que ça la désordre. Okende ko lobela nini. Même si vous avez qui na raison. Mais ne loko yo sali comme na tort. Vous avez na raison te. Parce que tu es mal parti. Mais c'est Fayulu oza président, onengomi bengaka. Respecter les normes, respecter les principes. Vous en avez raison ou tort, en tant que président mais maranyoso. Vous avez encore foulou. Foulou andimana nyonso salité nyonso. Je peux aller encore la foulou la minute fachi andimara nyonso. On supporter nyonso na ba bêtise na malamu na mabe, on supporter parce que c'est lui le garant de la nation. Yo peut porter nyonso, undima qui charge ya président. Cause la président ça makama malamu biso tozana to betelo maboko so lo sali mama mabe biso tozana to koloba eta ke ba pandisango tozana pona koloba même si président biso tambole mabeto lobaka to na démocratie nyonso tozana pona loba ba vérité. En tout cas merci na ba nyonso balanda ki vérité plus na politique tozawana pona bino bato nyonso balanda ka jaja mam écrivez-moi toujours en privé na sepeli ko pesa bino message oyo makambo mboka na biso ndenge zokende totaka makambo ndezo kene nzambe asunga biso ozaki belé ya Rolanda biso. Merci na régie, merci na baïnyoso balandaka Jaja Mam, merci na Judith Pofo la belle noire, merci na Wali Walelo la grande dame depuis États-Unis à Utah, merci mingi na Nicole Ouvezo la grande dame à l'Afrique du Sud, précisément na Durban. Merci à Patrick Mousselemou Akili, merci à toutes mes fans, merci à Rite Matadika, merci à Ken, c'est mon petit frère, merci à mon bébé chéri Naoum Kankenya, merci à Ben Kankenya, merci à toutes les personnes qui me suivent. Continuez toujours à recommander en privé et ça l'a bien. Un grand merci à toi, Chalère, depuis Kenya, depuis Kenya. Un grand merci na Baïnion, Soba Komelakanga, na ba remarque, na ba conseil et ça l'a toujours bien. Boutique elle a toujours branché na chaîne Abisso Bogis Officiel TV. Retrouvez-moi chaque jour. Na même chaîne, na même numéro, na émission na biso toujours ya politique. Na linga bino mingi ba imboka. Mbote na bayo nyos balandaranga de partout, na sepeli mingi ko pesa bino sous message. Abonnez-vous massivement. Bisous à vous. Bye.